Batata ma maman bande combo tenabino. Bienvenue dans la cuisine de Maman Kimi. Les lots au sala verrine de mangue au citron vert et noix de coco. Pour la recette où vous en avez besoin de mangue moko, jus à citron vert, noix de coco râpée, du lait concentré sucré, du lait de coco. Tobanda kolongola manga na biso poso. Pour la recette oyo ebongi kozwa manga moko etela bien, etela makasi. Pour katango, on va miquer donc en petits morceaux. Et tout tchango de côté. Ensuite, du lait concentré sucré. Sukali makasi boche bele ou alinga sukali makasi te boche mukie. Tobaki ici le lait de coco. Et tobaki ici ndambu ya jus de citron. Recette oyo eza dessert, donc eza pasi mingi te ekozwa pe tango molai te, eza rapide en fait mpona bato balingi balia noki. Ensuite tozwi bamanga na biso topreparaki. Obaki ici mélange oyo tosali ya miliki. Et ensuite tobaki ici notre coco par-dessus. Voilà. Et bongo, boche ango na frigo pendant 1 heure. Voilà. 1 heure après, ce qui est obéi ici na frigo, recette na biso esili et comme prêt à kolia. Pour la lelo tosuki wana tokokuta na mbala sima mpona ba retraite mosusu na rubrique ya makosa ya Mama Kimi. Natiki bino botika malamu.